Oui, des fois, il y a un vie, quand tu as un problème, hein, où il est kelio, fais attention à mouton se confier. Parce que mon colo est robonga, ma camunio se ebisaki, et comme arme naïe. Je vous dis la vérité. Hein. Oh non, moi ni naza moutou, se peli kamuza fona loba. Loba na o, premier aide, loba. Vous regardez loba. Mais yeba ke mon colo robonga, so salka, yon ye fait ani nango sala. Écoute, ce n'est lobby à quoi? Bo kima. Ta batu ma bende bazala. Yo muninga ye kulubane makan. Mutu mususa ho kabwana na yo. Une autre personne peut se séparer de toi. Oh ami, oh nani. Oh ami ou qu'on regrette. Ça dit Dieu. Ça dit Zambé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regarde. C'est parce que nous n'avons pas les yeux pour voir ce que Dieu veut faire. Et ça, il y a d'autres personnes, toi tu regrettes. Il ne fallait pas pourquoi bien. Mais pour le plan de Dieu, il n'est pas ou elle n'est pas la personne qui va t'accompagner vers la bénédiction. Nous avons des amis qui nous accompagnent vers la bénédiction. Nous avons aussi des ennemis de la gloire. Alors l'ennemi de la gloire, aussi longtemps est avec Dieu ne peut pas te bénir. Tikana bie bisa yo na kombo Yesu Kristo mubali ya malamu na mukili azala ate omonika oyo zana yewan ndima salite na ye nzamba okusunga yo mwasi ya malamu na mukili azala ate mwasi ata ayebi ko kombate okusalise kuri giswa ayebi ko lamba te kuluka batu bale ise ko lamba ayebi swente na koloba na konganga ako changer aza mutu makasi to nini na ba conseil na prière Dieu peut faire quelque chose soko le bika ko Hollande tu vas te retrouver na 15 mariages pour votre information kende ko teleme basale na zambo ba divorce ba serre mariage ils sont toujours en train maintenant de multiplier pour qu'il n'y a pas de solution dans tout ça mutu aza mutu azama be ko banda ko kelama na ye yo mutu ko bimisa mutu amalamu te ko landa ba itambala balati awate ko landa ba mikro ba simba kana ba bible ba mandeka na zota simbi bible zo koma yo lobike homme de Dieu musu soza na kindumba akolanda na baleki na yo za ya kolala na mbetu ukustuka boy ya zate ukanisa ke o se soulager nzo adazana ba porte à chambre baleki no ya basi mais ceux qui to en église tala seconde ngakomaka ce qui va sur ma zone, en tout cas, révélation. Mais il y a des hommes comme ça. Ce qui c'est dans le mariage. Ce qui est hypocrisie, c'est dans le mariage. Et c'est pourquoi Mikolo Balobaka, Ndako et Bomba a salité belé. Moussa Kepli, Ndako, la kate, ou même siget et tanga ate. La lande na kat, vous les bêtes, Domonende Maï qui t'a un ambet trop. Matel Missa Amatela. Ndema bal. Ezana basi lelo atikale na libati soki na bimba osekangai na batela tabana mbali tamsusu akei ba osekangai tamsu na obebisa musala na ngai surtout basale ensemble ba obengana ngana église ministère ko bebe ovanjo zo kufa ndengo fanja allez demander aux mariés c'est pourquoi s'il y a un seul slogan qui existe chez les mariés soki na yebaki bele na bala iote soki na yebaki sur 100% des couples 90 te diront na sala mauvais choix mais tikana bie bisa yo na kombo Yesu Kristo mabale belezo bika na hypocrisie so imu paya ye babanji olobana bakosala na programme so ba paya baye ba ulie nini wana bazo solo la bazo sek ba paya so ba bimika na porte omona ka papa tani mama palu bavanji balobana ate so mutokoti papa tayambi papa ozobe entre li balo bazana boyoka ni mo. Abonne-toi pour ne rien rater, likez la vidéo et partagez aussi. Tikana bie bisa yo na kombo Yesu Kristo mubali ya malamu na mukili azala ate omonika oyo zana yewan ndima salite na ye nzamba okusunga yo mwasi ya malamu na mukili azala ate mwasi ata ayebi ko kombate okusalise kuri giswa ayebi ko lamba te kuluka batu bale ise ko lamba ayebi swente na koloba na konganga ako changer aza mutu makasi to nini na ba conseil na prière Dieu peut faire quelque chose soko le bika ko Hollande tu vas te retrouver na 15 mariages pour votre information kende ko teleme basale na zambo ba divorce ba serre mariage ils sont toujours en train maintenant de multiplier
Pour qu'il n'y a pas de solution dans tout ça. Mutu azamutu. Mutu azama be ko banda ko kelama na ye. Yo mutu ko bimisa mutu amala mute. Ko landa ba itambala balati awate. Ko landa ba mikro ba simba kana ba Bible ba memandeka na zota simbi Bible zo koma yo lobike homme de Dieu. Musu soza na kindumba akolanda na baleki na yo. Yo za ya kolala na mbetu. Ukustuka boy ya zate. Ukadisa ke o se soulager. Zo adazana ba porte à chambre baleki no ya basi. Mais ceux qui doivent une église, tala ce qu'on denga komaka. Ce qui va sur ma zote, en tout cas, révélation. Mais il y a des hommes comme ça. Ce qui c'est dans le mariage. Ce qui est dans l'hypocrisie, c'est dans le mariage. Et c'est pourquoi Mikolo Balobaka, Ndako et Bomba a salité belé. Moussa qui est plus élevé, Ndako yo la kate, ou yo siget etanga ate. La lende na kat, vous les bêtes, ndomonende na maye kita kanambe trop. Bateli misa kamatela. Nde mabal. Ezana basi lelo atikale na libala soki na bimba osekangai na batela tabana mbali tamsusu akei ba osekangai tamsu na obebisa musala na ngai surtout basale ensemble ba obenga na ngane église ministère ko bebe ovanjo zo kufa ndengo fanja allez demander aux mariés. C'est pourquoi s'il y a un seul slogan qui existe chez les mariés soki na yebaki bele na bala iote soki na yebaki sur 100% des couples 90 te diront na sala un mauvais choix. Mais tikana bien bisayo na kombo Yesu Kristo. Ma bale bele zobika na hypocrisie. So imu payaye babanji olobana. Ba kosala na programme so ba payaye ba kulia nini. Wana bazo solo la bazo sek ba preso ba bimika na porte. Omona ka papa tani mama. Mama palu. Ba vanji balobana ate. So mutokoti. Papa, payambi papa. Ozobe entre li balo bazana boyoka ni mo. Abonne-toi pour ne rien rater, likez la vidéo et partagez aussi.